Tana vraiment zalaka même collègue à TV à woloba n'importe quoi né zalaka kake mutu nyonso alongwaka zalaka toujours na moi guerre na leader nae moi défi wana on a bien comme bon ba vie masumu ba répétarati lelo c'est-à-dire na art ou soit na vie mutu akomarati donc nazaka ka o naza yango mo na lobi ke pululu sikoyo na deuxième souffle nae peut-être que producteur ko benga boye pululu ndeni bon na chao na film moko boye mutu akomango kinganzi moni ndenge nani vina nga modero au taro bomanga na mikolo tsoleka vina nga choix mi alolo bengi nga bisinga ke pululu o jouer na film moko boye ba Chesco modera koma modera bomanga mabeti na suka mais Ban à Poto, ban Afrique, ban à monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Ban à Poto, porte à Sima Bakani, Bedi Batutu Liboso. Bomoko ya mboka kaka na souci au pesa bino lora malamu. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard événement à Kisasa. Famille au Monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka la bomoko amboka. Ki ba makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko amboka bakisi. Wana flat. Wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez Bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Bonjour, le Sako Djambo Bondé, good morning, salut à vous tous, très chers internautes, que vous nous suivez comme cela partout dans le monde. Vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes comme cela en France, vous êtes en Angola. Je vous salue et une fois de plus, je vous souhaite comme cela une trop bonne évasion en compagnie de www.bomokoamboka.com, bien sûr, le site web qui vous rassure, car on a dit avec Bomoko Amboka, on va percer et on va aller de très loin. Donc, comme Obebo Mesano Bandeko, Bozo Talabicho partout dans le monde. Lelo Touyambelabino, artiste, comédien et amounene de renommée bien sûr. Pour ça la peut comme dans un monde de théâtre et yé nabiso to mais un peu kobeta masolo to yeba azana ni pona ni pona théâtre au moment où mais ça les a tellement mi ébélé mais y a pona monde de théâtre pour ce qui sera biso na buka ce qui sera payé aux autres talanga ibongo nazo signaler bino déjà quoi nazanga imoroté en tout cas nazo travailler na Gelor Mayasi le 2G wazana sima ya caméra et toza bongo na Lelo, Lola plutôt, donc Lola, azo sala montage pe, asunga abiso na rotinda, et puis merci bongo na coaching pe makasi ya Patrick Momo, monsieur Patrick Momo azo landa biso depuis Suède, le tenant. Le propriétaire il y a 3W Bomoko Amboka donc na yende toujours sala bongo na bande comme susu ba John Tamboye ba Chris pe bande comme susu auto travaille na bongo na Bomoko Amboka donc le lot toujours ambela bino artiste musicien azaya robomba te quoi ngala benga e pululu mais kombo nezala pululu na te tokoye ba pona ni ka pona kombo ya pululu poso to balusi yango esala kombo mongo est-ce que zala ra wana ndenga stromae maestro to ezabna pululu. Bonjour pululu. Ouais, bonjour papa. Sangon. Ouais, sango bien par la grâce de Dieu, on vit toujours. Par la grâce de Dieu, ça va. To mekana koyeba. Vrai combo na ezala nani? Vrai combo na eza Lumbu Pululu Jacques Chico. Ah donc tu comprends que Pululu ezala na combo na ya solo, surtout quand ça eza combo ya scène donc allez-y comprendre que ça combo na au sel déjà combien de temps na monde ya art? Na monde art na rumeli hein. En tout cas na rumeli déjà. Ko banda na je crois ba 92 ba 92 tilelo donc talaka boulega. Et combien de pièces sur koyé ba déjà ba nombre de pièces surtout hein? Et belé. De tourner de belé donc monsieur Sokoto na habité monsieur ba rappela bengi total goûter le non mon boye moi na joueur neni au joueur rôle non c'est rappelé te banzu ba mona on dirait encore un côté donc il est qui trop mais pièce oyo yo mom na soko fan de le bité na joie nanga
na joie na nga mais pièce oyo e marquera yo ezala pièce ni Teze belé hein. Teze belé ba Moscovitch ezali ba Kokoso ezali ba Jésus de Mbandaka eze belé na joie ba Mama Ngwanzu ba Jika voilà, donc il est quasiment difficile à un artiste à Megako koyeba ba pièce à joie, mais du moins il marque le baiser et belé. Mikolo tolo bela ligambo ya Kingo ya Nyoka et puis Salopette. Ba blogo ezo ya dégâts. Donc pour Lulu c'est déchaîne dans son deuxième souffle. Tobé à solo Kingo ya Nyoka et puis Salopette pour Lulu c'est déchaîne dans son deuxième souffle. Tomekoye bapé déchaînement on a dit à quoi? Est-ce que par rapport à Songi Turki na balabala toni, mais il est là, il va répondre à toutes nos questions, mais du moins je suis comme méga web sabiso et bandara ndenge nini olalo la mukika mbala moko au côté monde à théâtre. Non, sauf que naza artiste on a se senta que artiste banda bomona parce que biso de sala on a ba catholique to sala yango na ba nezala na catholique to sala na ba bon aza bina lenga mwinda ya catholique ba série wana et puis ba groupe K to sala yango soto ki ba metano ya ba retraite soto wana ko kende wana ezala que faut bo sala quand même groupe mo ba théâtre pour na jeunesse quoi, jeunesse et église ezala ki bon ngai banda bomona déjà et puis na lingena meka ko se donner nango comme il faut, mais bana ko tenir te suite à papa Monica parents nyonso lingaka mwana d'abord il faut classe et après loisir après pour bango bana ko zongo loisir, mais moi je sentais à moi que naza voilà nga una ebi nanga teki na faut aux artistes pour ça la théâtre na bika que non nga na sala ka théâtre Monica ba esprit bo mwana et après malembe ko kini ba répétition so papa a timbeli ko kima classe ko kini répétition problème donc malé métier to ko créer groupe mobo à l'époque to zana Selembao to créer les bons amis de Selembao et après wana pour la joie na ba groupe ebeleti à part catholique après na elongwa na groupe wana catholique to ko sala les bons amis de Selembao wana premier groupe nango na joie na vie. Après wana na yako kota na groupe Sakaroni théâtre yako rombongi wana na lingwala. Après Sakaroni théâtre to yako na yako sa na groupe La Main de Dieu wana kitambo. Après groupe wana La Main de Dieu kolongwana ngana mbala moko place na yako bimela na groupe Sai. Donc c'est parcours na kaka ya ngwala. En tout cas on a ba internaute na biso toujours tout na siko to fanda to bike. Troupeau et Bimisa Namaka César et à Sai. Mais qu'est-ce qui avait fait que après succès na groupe à Sai au décevoir et au Kenda au Koma Mutumo et à indépendant au Bengabon. Bon, selon na santa que temps né na moni la na époque wana que non temps na ko peut-être ya kolongwa quelque part sur to ko bezaki erreur. Vous avez peut-être moni folie, impact, il y a danger, on a pas folie mob et c'était comme ça. On a senti que pour vérité zapelo pour ça on a longo comme na izaki nzonzing déjà babandi ko proposer nga na côté monde dans nzonzing alors que na groupe ça ça président nangai à l'époque izalaki que ya banego lingati de ya banego lingake ye fois me mayo na nzonzing ole que producteur bengo ya na bengo ko brûler ba étape après on a jugé bon on a bénéficié wana tout là parce que au moniteur on a quelque part aux obima bazo là qui se bazo orienté quand même dans banzela mobo salaire pas ezala vraiment té mais saute le bien mbongo ya nzonzing et belisa vertige yango et pour ça yo longo non na sens wana té mais na bana ko sentir que non pour à l'époque na zala déjà na moisi azala na zemi. Alors, comme moi compliqué trop, si on a eu problème, si on n'a pas présent, oui. A aidé. Mais tous on a sponsor, on a groupé, tout. Dans les Arabes, tout les passé. Là maintenant, c'est mon leader, on a l'ingapé trop. Tous ça déjà en bon terme. On va les passer quand tout bête. Mais ce qu'autant on a que le bac non des aboués soit
nakomoyo kaka na matoya bato ke na neza leader kuta lingi surtout sa nzonzing abi soit nzonzing soit mais pas na ngamo atikala lo bango ti mais nakomo sentir ka jaba kata ba blo mo ba gens wana ke so na ken nzonzing rep côté on est ça la naza chef mais tant naza na nzonzing c'est na rep ti tant ya bo aza te azati dans c'est ka ke ka nzonzing et ko créer ba blo mo bien te et après parce que zala na mutema ke na ka ozo problème moko boye ya malade so zala nini boye boya ka vraiment ko aider nga bon na se décider bon ça va na vandi pe na lo wana et petit cas na candidaté na mutema o ina sai ah non à l'époque oui et quand les zala makasi quand na vraiment zala ka même collègue TV ou n'importe quoi ne zala kaka ke mutunyo so alongwaka zala toujours na moi guerre na leader na e moi défi wana. Mais après, Coco la petite, on a pesé moi trop bon moi nezalaki, mais Coco là, tu n'as comprendre que ça ne sert à rien. Et ça a anzelo na logota ki mbongo don na ko bossa na ngote, voilà. Et malé petit, tu es ko soigner mais voilà, tout ça lelo na vie continue. Chico, Pululu Chico. À moins que batuba botama lelo, po ba wangana mais ba botama kala. Ba ebi que tango yé na monde à théâtre. Au PC bateau exercice amnen. Exercice amnen au PC bateau zako oyena forme ya kizengi. Ba bizengi bazalaga. Mais yo suko oyena forme ya bizengi moko boye. Personne vivant avec handicap. Idée wana suko uta wapi? Idée wana uta parce que bato bon ba existera bazali. Oh vraiment de nature na mo bazabongo. Omoni mutu nyonso ya na monde aroyo. Pour marquer au ça l'époque au ça la combo non on a des soucis car faut vendre ça vraiment combo faut vendre ça combo na calculer à kingandi a jouer rôle boy kingandi kuna jouer rôle boy na calculer ce qu'on va vient na biso à l'époque ba vie qui mateke ba vie na pe ba beta ba cacher mo boy on ba sala ba combo na ba on ti bagenda à l'étranger ko ça ma msusu. N'a pas vendre avec ça répétition baloba toujours que la répétition est la mère des sciences. Trop de répétitions après ba talent za 4 nanga egobima. Ndena kisko kozwa rôle wana ba personne vivant avec handicap pour na ko défendre bango. Yango ti bana Londres ba benga ke pululu oza défenseur ya ba personne avec handicap oza monstre d'art parce que logo salieu ba sala na bango ngo metant yo ye nango s'imposer na logo wana bazalati. Bah meka ko imiter mais c'est pas toujours égalé quoi. Bah meka ko sala netinga mais ils ont comme raté parce que ko imiter nga mais inspiration idée on naza nango ambition naza nango pour na même bango moko ba personne avec handicap ba toana ba imiter nga baza nango ti ya mona ati lelo bazo imiter nga mais bazo égaler nga kati et juste un problème tena bateau bazan bateau mo ndingo na bandako babamba mabanga te bafinga non les contraires kutu nazana bateau belé o bazana bateau bongo na banozo bapel ah même à l'étranger nazora bapel en anglais babenga bonini bateau mo boye à Londres babenganga babinanga ah yo ça dit en anglais babenga ngo terme mo babi koto yo bato bongo baza et puis bafutaka bango donc baza bato moko boye o valoriser bango donc balobaka belé salanga bien comprendre yongati lelo na tikala siko pululu les monstres d'art les défenseurs des personnes avec handicap imiter mais jamais égalé comprendre et ça là mabete même awa pe na zo ba félicitations na zo ba encouragement par tout mususu pourquoi parce que na bandaki koloba bien pour na bango. Et au début ezaki bongo bato musu bana kanisa msunde nazo sala bongo nazo finga bango nazo diminuer bango non nga vraiment même na ambition nga na mikolo ya toujours na lobela ngo na mission na sala que si Dieu le veut un jour nous allons vraiment na nini na ONG na ba troupe nyonso pe ba koma luka ba koma na ba pululu na bango tango zo mona bato bazo imiter yo tu te dis que au commis danger au commis na plafond donc pour na yo suki to omi kitisi les sous pour y baro sala les sous ebele pour que lobby au peut ça sous le meilleur de toi-même ou bien au lobby mba to sala raption sto betara ki boudi non il y a question moi bien au moni toujours on a débit il y a succès mutu ezala toujours na moi orgueil mo boyebotaka à l'époque na tawana moi lolen de kotaki moi lolen de botaki
nazalaki na charge moroté, vous voyez. Donc on a moi muké na yo, lingo c'est lango ba folie, ba blo moi pesa moi ba lolende mo boy. Mais na moment déjà na responsable no yanga moko, famille zotale là et il faut quand même qu'on foute un peu Minerva là-bas, donc c'est un peu ça. Et ceux qui ont commis, ils ont vraiment yangoté parce que comme ils ont dur, ceux qui ont commis bon bah vie masumu bah répétatif lelo, c'est-à-dire na art ou soit na vie muta comme raté. Donc na zaka kao naza, yango mo na lobi que pour le sikoyo na deuxième souffle na ye. Pour le frappe encore dans son deuxième souffle. Comprendre? Donc yango sikoyo na zo beta kingo ya nyoka et puis salopette. Donc na nenga dégâts yango wana ce qu'on a inspiration wana on a Santa Cat na ngai nzamba pousser nga sona lo mo boy na combiner on a musique donc ça dit on ba bazo mona ba deux pièces on a na robete ya sika ba ozo sum maxi single mbala moko donc na nenge kutu ya mukete et botsanga orgueil te mais pesanga siko suite à ma na ta okutana nango webi quand même et teyanga lisusu etalisanga ndeni il faut rozala ndeni il faut se comporter même envers les artistes envers les producteurs voyez donc c'est un peu ça mais lelo humilité moko nazwa na comprendre vie il faut kozala ndeni nini il faut tamola ndeni donc c'est un peu ça dans sens non pour le marié célibataire veuf divorcé fiancé veuf il y a l'héros te veuf nante ça dit nana nous. Bon, en fait, Nagolo va péter très trop célibataire, mais Naza, toujours tracé qu'un chemin à vie, toujours tracé chemin à vie. Donc voilà. Plat préféré à Pouloulou? Fou, moi, na makaya bupena ya pembe wana ba babuli yango kitoko. Yango wana. Couleur préférée? Blanc. Pouloulou soit zagi nyamanga za nyamani. Na déjà mutu. Et bon aussi aux instruments musique. Ah, n'engena za la guitare. Son mingi quoi, n'engena za la guitare. Il est vrai que Bisson sto kufa même tout le monde t'a souhaité aliwa. Mais si on nous a téléphoné à Bengi Pouloulou atindele ba ange ba ya ba solo ana ba pona liwa au kufa ya mai ya avion ya moto to lali na butu na tongo la mugisu. Bah ange dans mon on dirait bah oko sangana olinga et mon zamba préféré liona. C'est pas croyable. Voilà, donc nous profitons de l'occasion pour faire un clin d'œil à tous ceux-là qui nous suivent depuis au Brésil. Là, je pense à Waina, Yakatobine, Teko, Kuju, Maman Gabriel, Zamba, Masaki, Ozolandanga depuis Brésil. Salutations à Florida Andangi depuis Afrique du Sud. Salutations à Laetitia Andala depuis Afrique du Sud. Toujours, et pourquoi pas penser à Chimène Nzinga Mabunde Élastique depuis Paris. Salutations spéciales à toi, coucou, clin d'œil. Et Saloma BT à Mabunde Élastique. Kalatezo Koya, donc allez-y comprendre. Moi, c'est Amoun de Choco Frappant depuis Paris. Et pourquoi pas penser à Grace Massamba depuis Gabon. Napesio Basalam, Maman Namaïva. Salutations spéciales à toi, à Solange Mtimambote depuis Kenya. Nancy Masela depuis Angola. Et à tous les internautes, en tout cas, donc. Exclusivité Pelisou sur Facebook, donc www.bomokoamboka.com et puis Facebook Tokutalana Tomeko Solola. Voilà. Chiko Pouloulou. Théâtre, musique. Zoua ya ba musicien de basala a succès que les gars ba musicien, ba théâtre. To à force ya côtoyer ko fanda ming na ba musicien na. Inspiré un peu au Bandaoyem. Non, moi, d'abord, Sonakolo Bango, avant théâtre déjà, tout à l'heure, il y a un chorale, tout le monde a un orchestre dans l'église. Pardon. Déjà, j'ai logo ils allaient dans son anga, mais tellement qu'il y a ces donnants qui tournent au théâtre, et puis tellement dans le théâtre trop. Et me gars un peu couvrir et là qu'on a ya musique. Et après, on s'est senti que non, il faut quand même na bimisango, na rova na don ngate bonanzo, il faut na bimisango. Quand même c'est pas pour la jalousie à la musicien de bien non, loin de là. Les agas locaux na Santa Reza Kat nanga il faut comprendre quand même.
même les gens qui ont été musiciens nabiso ba grand musiciens nabiso mboka ko commander ti bango te et ezaka na souci que na bimise logo ezakati na ngai et na combiné yango na art na ngam souci ya théâtre et puis on verra ce que ça peut faire quoi dans un sens wana ezana on a un sens mususu te soki ya zuwa soki ya succès ya ba musiciens na bango wana eza dona bango eza eloko bazana ngo et puis ba bimisa ba bima nango. Donc on a bima déjà na théâtre et puis toujours combiné car on va venir à l'époque va venir dans basalaki ne va venir ngadia dans ngadios ba beta ba kangape omoni malgré va venir ngadia dans ngadios ba beta ba kanga mais ezalaki te net ya ba wenge tango bimaki donc voilà donc net ba masana mususu pe ba beta ba musique ya ba comédien mais azo beta musique donc nazanga morote puis ngamote na banzi yango. Donc quand on a battu bon mais un peu comprendre nga donc nous salaka eza donanga na laksaka na batu ba don nzamba pesanga relation pour luna artiste et comédien monsieur tout le monde ya mikolo na Paris ba benganga l'artiste le plus sympa ba bi que pour lulu za sans polémique on dirait vite on dirait banga ka nga na banga ko tout mututé biso ko ba producteur ba lingela buli yango komira na nzonzi. Oui, ezalaka balingela nga boule suite ka mamna lo bat ya moni début amarambango ezala un peu na moi sona ko lo mama ko loba sans contrôle et toucher quelque part ba producteur ndé ba ko pesa toujours na boulognon ndenge ezala ramutazo apé suspension un peu muto ba on la suspension na zora suspension pas ba producteur que producteur mota ko zonga lisusu po na jouer na ba film et après na ko reconnaître ma benanga na s'excuser envers bango et puis c'est bon et lo retirali kaka na mitema bango retirali kaka na biso mo ba comédien il y a peut-être que producteur ko benga boy pour lulu ndeni bon na chao na film mo boye muta ko mango nganzi moni ndenge nani venanga modero auta bomanga na mikolo tsoleka venanga i shwami ya lolo bengi ngabisinga ke pour lulu o jouer na film mo boye ba Chesco modera koma modera bomanga mabeti na suka mais na limbisa na rani na mesana na olimbisa quoi ils avaient peu problème te donc thème mabeti kalika pa na biso yango moni siko biso mo les artistes est préféré que ezaka pa na ngate que ba bengi acteur moko boye babi ba bengi pour luluti eza belé ke ba ko benga mutu moko boye na film mais tant ko pas mutu moko boye azani mutu mabe a benga mutu anati c'est-à-dire benga ba oya ye bengi bango aye ba koti pona nini peut-être so mutu ana za $100 il y a le ngoli $20 foti mutu ana 80 exemple comprendre so mutu emso $500 il y a le ngola pourcent et comme un pourcentage c'est que yo na vie na mo de comme kolo boyo kana bente te ngana za sans rancune ça dit na loba kaka o ezale ya mabe moni na loba kaka tala mutu lokola major zolozolo vina nga bengi nga bisinga ke na pululu nani shwami ya lolo sa film moko boye a chiope na kati donc benga modero tu na mwango banini otu na jour casting ezala okende po bozwa scénario maramde ezala ka na benga mais après via maskenga tina nde ba tournaki na kutana ko tuna studiata na gitambo na supermarché mo boana ebisinga mais ndeni tournage c'est bandi mo na tournage bandi na ko comprendre que aza peut-être na batu na yo ya linga kaba ya mo na ko motu na mikolo ka babanga nga po ani question na ngezaka yango wana kwa bobanga nga po ani c'est que bien te tiga de tunela yo pe batango bobanga pululu po ani. Réponse boya pesango awa boya pesa po bisunyo tozana ba charge mutazana ba charge mutale sa mninga zate mutala sa mninga ati bisunyo sotan producteur abenga biso po to sala musala et puis to zo mbongo na biso to efute la bana ba minerval to futa ba parler nezala kaka mais bino boya cha mninga na tournage mo boyo et comme ya ba diabo et comme ya ba ndeti kaka na lemba olobela ngo telika mbo donc na bano lobela ngo kaka ba producteur si ba longwa na bana marambo pour le tourner c'est bon déjà puis eloni si là ati punition n'est si là mais ce que bino ba comédien bobanga pour le poani bobanga pour le poani bino ba comédien bo peut sa réponse à Gaston mais un peu ko solo bo perception vérité bobanga pour le poani mais pour le balu pe yo commis trop les banda mboka comme no gabonais tantôt comme na point noir ezanyo juste non sauf que première maxi single na sala on a point noir na sala 4 mois na point noir et on a zo sala ba partie mususu na kena sala on a Gabon ndambo ba clip na sala na Côte d'Ivoire. Donc on a fallu qu'on se déplacer
le reste c'est bablo on sala awa après ça on a solution parce que bientôt les aussi là na comme parce qu'on a moment ba dédicace ce que sili là maintenant si on a côté na blo nango na sala parce que na lingi manzela moko na ba pièce on ça pour tourner 2 pièces Kingonyoka et ça a 2 volumes. Voilà yo mon producteur. Ouais na tourner on a ba propre effort nanga après na loki distributeur à Saliango. Ko vanda boy so na vanda boy maintenant on s'est retrouvé parce que boulot nanga yango. Maintenant on a vanda boy famille pe ba hotala mais ande nini mokili pe zolo ba mais au moins en soutien na scène. O leki na vanda bongo. Mais faut nga mona produire loko nanga na loki kaka distributeur. Vous comprenez? Dans ce tout kangi maboko eza sens te bana bazawana famille bazawana ba petite sœur baza bana kazi baza banani ba tala ke na TV na biso za artiste munene ana kombo mais neni ni to mona swelo ti faut futa ba minerval mutako ya lelo boy neni ya salanga boy so ezate mabe donc les na croiser ba bras mais faut quand même na se battre na musalo nzamba pesanga na eloko nga na zana na nzoto na la kisa yango pour za la bien ya na bisco pour le se déchaîne dans son deuxième souffle et ça la nini wana sko ya ngamoko na chesugo ngamoko na tourner yango ba doit mona sko deuxième souffle nabi que eloko tonto na eza et au cas moi so je beli ngwa mais na senga opesa producteur wana sundola bino na hôtel na Gabon na point na Gabon conseil parce que à hôtel là bobima lo la ba kamikaze na hôtel asundola bino na hôtel pendant que futa ba séjour j'espère qu'azolanda yo lo ba no vérité moi conseil ouais comme on écoute Kim na ngena tanga kutu kombo na e nani ya za mutabraza abenga biso to za rebele abenga biso to sala pe ba to solo là vraiment to solo là to sala pe ba contrat et to zoki pe ba moi ba partie ndeza la kaka moi ba faux partie moro boye yo bika ndeza la producteur sur bo solo na e bon après le reste des alara à côté on a salle mobo on a mon salle yango plein au sanate pour na beta na foire na bango kuna na point noir wana les alara plein à craquer ngamona après na go beta sous na salle moro boza Airtel City na point noir pe kaka plein à craquer ngamo kaka ba image wana nyonso wana ezana temps jour net ba bloko na sala oyo na ochango comme bonus ba do ba mona parce que ngama na ko négliger peut-être ko l'accès ba image ba bloko nga na sala et na profiter quand même na tele entre parenthèses na linga ba bloko na zo sala ba spectacle on a organisé tous à nous na contact boyo bo mona deuxième souffle on a le belezaka te ma musique na sala to ya théâtre na sala mais bo mona ce deuxième souffle na ba spectacle marambo na sala mais dans ma monga na sala donc ils ont misé ma salara et on a na sala mais na théâtre donc ça dit na salle penza que pour lui s'exprime face au public na betango boya bozo ba image et puis mikili ba otala partout ba otala Chine ba otala Canada Australie ba omona pour lui le sigo deuxième souffle na nenga kanda na lembigo vana na ban na art na ngezo kufila na nzoto pourquoi ya on ba ba pour lui la sili na sila neni ngana na blo nanga mais na tourner te. Donc mieux vaut si on a se déchaîner si on a moko distributeur à mon anazana azab baza belé ba distributeur ba comme belé et bato ba rozwaka cedona ba mon même poto ba mon nango de quoi pour lui capable aussi de faire toujours et encore quoi au lieu que ba moi ba diabo zala kaka nazongi sko na parenthèse na biso ça dit to comme nguna na point noir et ça là que Maman Kalunga on dira comprenez parce que Maman Kalunga producteur na mo boye à Chine a go rejoindre a rejoindre wana on dira talisa keka que non maman eza baje bon ngapesco tellement na vendre ka na ozele logo tozule jamo ba cacher ndeza la kaka Kalunga producteur na la musie a bimisi mongo ya nini ya hotel a futi na hotel abato ba ke Kalunga te Kalunga ko to sa ke on a nini bon c'est comme ma production ebisio na foire on a publicité et salamate papa Coca-Cola to botama to kutango meti lelo Coca-Cola ça la publicité parce que combien de fois pour Lulu combien de fois makaya to zangai makaya Kalunga bakata ouais et bagata mais on dirait bagata boak sakango mais to ngai Kalunga généreuse généreuse azalate. Ah mais obi que to koma roté wana
tout ça là carnaval donc pour naïe zalaï ka so tout ça les carnaval bah tu comme ba magie ba place au ça les spectacles ça là na biso que tout ça les carnaval dégâts carnaval na biso ezaki mobolo to comme na salle boy mutute salle mutute neni boy te bino déjà boza ba artiste fallait batu ba yeba Coca-Cola to botama to kuta yango mais ça la publicité ti lelo que Coca-Cola vous comprenez mais combien de fois siko pour nous pour lui yango na faut publicité za la te kamba la batu plein na salle ba yeba neni. Imaginez carnaval tout ça qui dégâts balinga ko ba tout amona mo bo wana bizali dans liwa somo vous comprenez heureusement ba mort ambulance ba ya pa ba memie hôpital mais tout comme na salle bo mututi to beba na producteur wana et comme tant senti que notre télémélier jour ngo eleki ka bongo fallait to le kana TV na c'était to le kana TV to s'excuser pas public que non des aboyés moi contre te pesama qui aboyi pe donc ye alingé a bénéficié belé mais na moyen muke o ya sali na effort mo ya sali deuxième jour non se go ya spectacle to changer place salle mususuti donc to poto linga to sala vendredi na samedi vendredi j'ai zaki annulé parce que ça la publicité te biso croire que non o ya deuxième jour né on a publicité zaki 0/0 carnaval dégâts les sous mais 0 caca bon ça va biso ce que photo zonga pesa biso bon na biso parce que yondo sali il faut ça faire mais pesa biso quand même ba reste na biso zaki ya ba caché bo sali lo te banini biso to sali lo te yonde o solo limabe parce que publicité yo falo sala biso to ba artiste yo zibiso parce que senti chaleur o ezap na mbokango ça va problème ya te lobby to solo lango OK lobby a bongisi déjà ba bagage na ye na tongo na to benga e boy Ote nazoya na maman bo fona sala alaxi bonne volonté bonne foi na ye amonani oketi amonani wana na ba bagage ne tout ezaki déjà na carte sa voiture ote ça va na oya na kina no banque na débloquer na mwelo mo comme ça na pesa bino ba reste na bino ndezayeka kokota koti na car wana ki OK mutazongi déjà braza biso sko to tike na hôtel tout à premier jour deuxième jour mais muton neni bo to benga bo ote na braza na maman bo na sala no ka transfert bo pesa ba nini ba numéro ba compte na bino na neni transfert faut la boye en espèce et comme boye ndeni compliqué biso ce ko ba ni ko compliqué biso na hôtel mais sigo tant que biso to na contrat papier a signé ki na ba hôtel biso te mto signé ki yem ta signé et comme maman mbila foya ba nini te bon ça va biso bité problème te sigo comme bango na hôtel na ba mona que non pour le gaz les gars makasi mbila habité malgré producteur à sala ki papier na hôtel yo pe tant que yo be leader en tête bani na bato zana bango sala papier que non bo futa mbongo wana ngabi so ite to obligé ko arrêter bino ngabi bo arrêter biso problème te nazui na bimisi ba pesinga papier wana na sali papier ça va na accepter na futa mbongo bani na na bité za la boete bana pina butu bokimi non to kima na butu te na bana mai ndeza boye so to bi ke to vendre ka et un problème parce que mukolo hôtel was trop compliqué asinaki contrat na producteur a logé bisoir mais producteur a senti que événement na foiré suite ya yemo ko abi ko sala publicité et marketing événement na été a fauché na biso na ba mbongo na biso to zuite to futa su ba hôtel caractériellement vraiment na boyaki ko futa na na mbongo na ko futa hôtel wana me na boyaki ndem mtamta ko za idée faut ko ponyoka va buga na te parce que comme maman mbila comme maman ça va mongo manini te nga rose va plan na ngai na betonga na nzela sima na bimi na nga ba msubi ba bimi neza la kaka da wana za na ba le passer et voilà dans les lozan ko banga pona ke point na poso ke na ba récupérer nakenda na ngati nakenda ba koto na komate non d'ailleurs écoutez ça mambo c'est les kaka là na ko koma suko tonde parce que ngapi na tika déjà plainte na ngai na mbila na tika déjà plainte na ngai que non ye azamutu na bango azamutu baza kuna ye déjà salipso aventure akimi non na ba caché na biso ba reste na biso et puis aki loger biso a fouti rien donc so bango kuna ba menacer nga ça dit mbamo ba s'apprendre na bango parce que ba producteur nem ta signé papier donc c'était un peu ça quoi. Voilà donc Shuko Pulu tozo tendre na biso petit à petit na suka ya entretien na biso au lobby lelo artiste comédien nde ba mo kangelo motema et pourtant
embargo suspension te ngata na manalo bilango na kansenga moko na moyo kabele lelo ba molela lela ndeni obiki babenga na film ya boyeki ngandi kutakange nga mutema babenga ngabi nga kansenga moriza ne boya donc c'est que biso na biso to lingani te mutu siko abunda siko na ba effort na moko so lelo siko ba producteur ba wiki na bango monde bazana baba ndeti major zolo tanga yaka ya benga comédien yemoko abenga yemoko a moins kaza na numéro na te soit na numéro no te ka ba iba ke film na tourner te combien de fois to kuta na ya benga na film moko boy na kei abisinga kolobati ke ngala benga na film na ngati massa na mo na ko tanga na communauté potala abi massa na nga pena to zala na yere moko boy kutu aya ka pe azuma basket azuma nini mais major zolozo a tourné numéro rosa numéro pour luluti masana na ngote mazana na mutu yina tozana ba numéro na mutu nazana oya yina mutu ye pasana oya ngana mutu mawanga na pena ke no nazana ngote oui ba producteur a bombelo te po ke ne pa ita tangila na komba binanga kingani aboyi ko pesa numéro na yo yo joue rôle mususu nga joue rôle mususu siko oboya ngana kota na film na poani jalousie mtema be bobanga pululu poani mais pululu meka un peu ko ebisa biso lelo so totali banzonzing bosalara na ba théâtre ezalara nzonzing ezala na makambo impoli na façon moko on dirait ba pompa bino ko pomper ezala sur demande il y a producteur sur demande il y a bato poto lo ba yoga bêtise kala binosko bosalara ba porter parole na bango ya kolobela bango bêtise to bino moko ki bo posa ya nzoto elegeli bino ko bomba ngo elegi lo ba boza ba sanduku te bo mo bimisa nga e bimara na banzonzi ouais wana peza ki na vague ya nzonzi atana so landi nzonzi lelo même na poto ezana ba parents batala ba théâtre na bana donc eza elo mo bo esi ba pekisa ngo déjà ba pekisa yango déjà ba bilo mo ba insanité et ça là vraiment bien parce que ba parents to ba olanda ngo na bana et comme moi ka bana poto baza curieux ça retourner lo mo wana nini to ba na go betelo mo na nenga code na langila comprendre na muto otala na mwana ba comprendre telekeli ka bongo kana ndenga comédie mais kokoloba penza ba insanité wana nde banaka oloba mana so landi pena nzonzing lelo ezala penza souté parce ezala sur demande na ba producteur non ezala non ka eloko ka na scène ka ebimi mais le lorsque tu commences à tamiser na ebike na oloba boye te funa le baboye po et c'est pour ça tout le monde na moi na ba parents ba otala biso parce que biso tu ba éducateur à masse donc jamais tu continuer bloquer bon surtout tant ba mo ba réclamer que bon mais un peu ko doser ba bêtise wana eza bien te to tika to commencer à oba lingaka voilà to tika le temps o meka ko dédicacer ba lingaka yo baza mikila poto bazotala yo et puis profiter pour tika numéro de contact je sais que bazala na posa ba mona yo mais contact Hermon et Bomara vraiment opportunité pesa melio mais en exclusivité ya bomoko ya mboka. Après Bambote, après des annonces, nanga totika pululu asala moi one man show bien que mbatina pile wana ezate mais to supporter. Mon kaka pona moto azo pirater nga trop wana deux fois déjà. Donc meka un peu ko pirater le sou na fongoli yo et ça la bien mega nan. Voilà na Facebook. Na Facebook na minute na za pululu shiko. Donc ça dit batu nyos bo tale logo na bi ke monde entier bo talango. Donc so solo la na pululu moro boye. À part pour le Chico dans les angate dans a eu tellement d'appels et belé dans l'émission mon a les cas qui dans le belé kandé dans le baboué ba comprendre directement que non ba solo la na wana za la ngate ba olia ba la ba ozo ba plan ba nini ba blo mo boye écoute mais les en ngate donc nga so lingo joindre nga na Facebook ezaka pour le Chico na WhatsApp Imo Ovo tout dans numéro za 081 54 52 249 donc 081 54 52 249. Au banda ming na code amboka dans plus 243 le les sigo to fandia et ça plus 243 wana na banda. Kande zalaka moi retrouver bien zalara donc plus 243 81 54 249 plus 243 81 54 52 249 ou soit oui, si on a Tigo, plus 243 toujours, 89, 24, 22, 524. Donc, Bambote, Chico.
basé belé mais na le bagarre qui non muto nyonso on a besoin se retrouver na loko nazo sala oyo donc ça dit ba contact ya ngwana na pesi bientôt bozwa kingo ya nyoka et puis bozwa salopette. Pourquoi salopette? Salopette c'est lamba mais pourquoi salopette? Donc à découvrir toujours na kati. Et puis kingo ya nyoka, est-ce que nyoka zana kingo? Pourquoi kingo ya nyoka? Donc maramboza na kati Pululu dans son deuxième souffle. Donc on s'est déchaîné sur et na lamba on a terre Pululu. Maintenant là ta nini na kati. Donc yangwana pour nous flasher que na salopette. Donc naza Pululu mais naza responsable moko boye. Au mokili et ça là que mtema mabe jalousie eza na kati ya mokili oyo nde sala ke non akoma Pululu na kati ya salopette na kati siko ya kingwa nyoka Pululu azo jouer nani wana psiko te sona na no lo bango ba découvrir kaka donc batu baso mango bato balinyango vraiment ba titre no lo ba bo sepela et puis bo retrouver ba artiste na bino bolinga trop baza na kati na travaillant déjà na bango casting scénario ma mto eza déjà et bateau nyonso bolingi dédicace nezala kaka parce que ça la biso pe bien ba dédicace wana ubika attend un peu attend to kimamba on ba western ba mi fidèle tout na ba agence wana et ça la que non moi bana ba foot ba chic ba parler foot mais ça la pe bien donc bino nyonso o bolinga nga na bika ba oser belé tellement en Australie, Canada, Hollande, Irlande, monde entier donc moi kuna le BAT Chine. Donc à la tête aux anabino ensemble, aux anabino vraiment rota chinois, to beta mama solo, nazuba appel nabino nazuba remarque nabino belé merci. So peut-être rare ezalaki na mam na lobby nazaka mutu bolimbisa et na bato nyonso bazo soutenir nga de loin, na bato nyonso na meka un peu ko senga ba aide pour na ba biloko nazo tourner et puis pour na maxi single na nazo sala nazuba remarque na maxi single opesi commode. Maxi single les a confirmation. On les a confirmation il y a marambo parce que ça deuxième maxi single on a bêta. Première tellement zaki piraté, muto na travailler na comme manager, a eu senga que notre tika wana mais dans zaka 3 titres, na modifier ba clip et puis dans 500 on a zo sala. Donc baza désuité. Gelor Mayasi le 2G qui est derrière la caméra. Merci à toi à Lola. Lola moi na digital t'es un artiste que j'aime bien mais Lola na biso. Oya sunga biso na montage. Merci na Bomoko et Mboka donc na Bomoko to kenda liboso parce que sans Bomoko mambo ezala mo mbilinga nord de disperser eza moi mbilinga ici. Profitons de l'occasion pour souhaiter de très bonnes choses à celui qu'on appelle Arma fait l'original depuis la Chine Petrus Nangali Makatimini. Yo yebi donc salam na yo. Merci une fois de plus à Waina Yakatobi Teko Kuji Mama na Paris, na Londres, na Belle Belgique. Donc bozé belé moi na tanga ba combattre mais ton na boka déjà ba mboka wana ba oyanga ba mpangi nanga bazawana na ba oboye mikolo pe na ko soutenir Pululu na posa na bino makasi toujours ba aide na bino sala bien moi ba idée moi ba contribution ba idée na eloko lingo sala na meka un peu ko sala boy meka un peu ko sala boy donc merci quoi. Voilà, donc continuons comme cela de dire merci à Floride Andangi depuis Afrique du Sud, Laetitia Kabamba, Navini Kabamba, Laetitia Ndala plutôt depuis l'Afrique du Sud, Nassim Asela depuis l'Angola. Pourquoi pas penser à Solange Tumambote, à sa grande sœur depuis Kenya. Pensons comme cela, na Bandegonion soit Mermi de Tiumba depuis Matadi, dans Bandegonion sur Internet, Mastananga à Facebook, Pichu Dobo, Vienanga Moro depuis la compagnie sucrière Quingongo, Mokonzip Nana Katsa OCC. Donc, salutations particulières à toi et Bandegonion sur Boza partout dans le monde. Vous êtes tellement nombreux sur ce bande de temps à Bino, il faut tout à la tout ça l'émission, mais dis-moi. Nous allons comme cela prendre Chico, hein, Chico Pululu, Naki Pululu, moi one man show, ya moi mkega bien que pantalon n'a plus les athées, mais choix les athées, tous aura moi et l'eau, moi 5 secondes, question. Donc, heureusement que tu viens à Merlin Munzeu, un Ponténégré à Paris. Donc Merlin Munzeu n'a pas sur Bambota trop, merci na conseil au PSAGV. Donc na ma solo gande to solo lagi j'ai bien. Na bo sente na Pointe Noire Tina Tourné Fatou Sila. Donc dans un abino toujours de cœur quoi. Na bo sanité du Steve. Il y a Del Chanty donc ça va quoi. Il y a Dié Del Chanty Dié na Pointe Noire.
bango kuna talaka fo baza po baza toujours connecté na internet. Pour moi c'est nga muto aza connecté na internet nda oyeba mambo elekaka. Bien sûr. Ouais na marambo quoi. Bien que ofanda tokozo moi qui polula 2 minutes. Na ba émission kuna olinga souti na betango faut ba retrouver ka deuxième souffle na kingo ya nyoka et puis na salopette. Donc pour na yoku tu na ebiti mais na osala te. Na boy ba retrouver on kaka ninyo polula sali. Voilà, donc c'est un artiste, des fois ils sont comme cela, nous on ne peut que supporter. Si Josie ne revient pas demain, donc nous allons nous retrouver dans un très prochain numéro, bien sûr avec un autre artiste, et aussi avec d'autres sujets à traiter. Portez-vous bien, peace and love dans vos familles, paix et amour, bye bye. Bana poto, Bana Afrique, Bana monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Bana poto, porta sima bakani, bedi batutu liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci au pesa bino lora malamu. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour nous la événement à Kisasa, famille au Monakala, au matanga CDT lelo ya raté. Au anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awaka la bomoko amboka. Qui pa ma casse na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko amboka bakisi. Wana flat, wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez Bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso.